Jesus! Kanga lupangu lukaka. Donc tout le monde ngele kandenga yebo. Jesus! Ngele kayo na ye. Bon, bato asa balobaka azaka shabunda, azaka murega to mushi. Soki mushi soki. Oh, il faut repasser un bon avion. Repasser un bon avion. Ngele kafande. Asa wapi? Azali azalaka musika. Azalaka musika. Il faut bakene na shabunda, baketi na Bukavu. Ngele kakoti sa binisi 20. Te, $20. Y'a kama kolete. Ayaka na avion. Babo azakuna na shabunda. Azamusha azakuna na shabunda. Bongo avion, bopesa mbongo avion. Soki il faut azonanu bateau et commissaire na Bukavu. Bukavu azu bateau mususu. Akei na Goma azu avion. Akiti na aéroport Anjili. Aéroport Anjili azu taxi. Bobakisa mbongo. Bobakisa mbongo. Babombi. Ngele kabimi 600 pesa. Hey! Allez, baye na yewa. Donc atawana sala ngote. Kanga lupango. Atawana photo wana kaka. Azana walungu. Lukataka nga lupangu. Ya kero zana ngote. You got a tough man. Calm down. Biso tozambi na besoin ya photo. Biloko bozo lo bawana eza ya moto. Maintenant j'ai envie. Killing ya Congo. Tapez les mains. Jesus! Kanga lupangu lukaka. Donc tout le monde ngele kandenga yebo. Jesus! Ngele kayo na ye. Bon, bato asa balobaka azaka shabunda, azaka murega to mushi. Soki mushi soki. Oh, il faut repasser un bon avion. Repasser un bon avion. Ngele kafande. Asa wapi? Azali azalaka musika. Azalaka musika. Il faut bakene na shabunda, baketi na Bukavu. Ngele kakoti sa binisi 20. Te, $20. Y'a kama kolete. Ayaka na avion. Babo azakuna na shabunda. Azamusha azakuna na shabunda. Bongo avion, bopesa mbongo avion. Soki il faut azonanu bateau et commissaire na Bukavu. Bukavu azu bateau mususu. Akei na Goma azu avion. Akiti na aéroport Anjili. Aéroport Anjili azu taxi. Bobakisa mbongo. Bobakisa mbongo. Babombi. Ngele kabimi 600 pesa. Hey! Allez, baye na yewa. Donc atawana sala ngote. Kanga lupango. Atawana photo wana kaka. Azana walungu. Lukataka nga lupangu. Ya kero zana ngote. You got a tough man. Calm down. Biso tozambi na besoin ya photo. Biloko bozo lo bawana eza ya moto. Maintenant j'ai envie de vous comparer une actuelle. C'est qui la première dame? La première dame est tout simplement la femme d'un président de la République. Olive Lembe était épouse de Joseph Kabila, ancien président de la République. Ils se sont mariés en public devant nous tous. Un mariage public qui l'a amené à porter valeureusement et fièrement son statut de la première dame. Le cardinal Etchaou a béni le mariage. Le mariage est passé en direct à la télévision nationale. Je mets un point. Vous avez à côté de Denise, à côté d'Olive Lembe, Mamoyo, la tiktokeuse. Elle est devenue la femme de Félix Tshisekedi quand? Parce que vous voulez qu'on rentre avec vous dans la poubelle. Vous voulez qu'on rentre avec vous dans la poubelle. Allons dans la poubelle. Posons-nous d'abord des questions. Restons d'abord dans la poubelle. Vous voulez dire que nous, Perrault a pris $5 000 de l'ancienne première dame. Ok. Elle est ancienne première dame. Épouse de Joseph Kabila. Oui. On a vu à la télé le mariage être béni. Maman yo babalaye wapi. Tolala tolamuka un matin, on trouve un voyou, un bandit, un soulard, qui était déjà pratiquement séparé de cette femme. Parce qu'avant de devenir président de la République, le libidineux El Moutingele Kawabolumbu vivait dans la maison de Gisèle Mpela. Ce n'était plus sa femme. Bandekobo Limbisanga, mais permettez-moi de dire 2-3 choses pour soulager ma conscience tous les cas. Cette femme n'était plus la femme de Félix Tshisekedi. Tout le monde le sait. Posez des questions. Babalaye Nini, qui a mangé la dot de cette femme? Nous pouvons vous dire que personne n'est allé verser la dot. Nous avons suivi en direct
et Tchaou bénir le couple de Kabila. Nous avons vu. Oyo Lima Oyo Abalama Wapi. Ils ont fait un mariage en catimini. À quelle heure? C'était qui étaient les invités? Tola Liga Tola Mugi Tomoni Soular Mogoboy, Alliance Abalima Moy. Denise Nyakeru. Puisque c'est bon d'utiliser les gens. Puisque tu veux nous tirer dans la poubelle. Nous te suivons cette nuit dans la poubelle. Je vais me donner 10 minutes pour te répondre. Je ne répondrai pas à ces enfants que tu envoies. Aujourd'hui, tu te targues du statut de la première dame. La première dame, par définition, est la femme du président de la République. Valérie Trierweiler a vécu avec François, comment il s'appelle? François Hollande. Julie Gaillet a vécu avec François Hollande. Elle ne s'était jamais présentée comme première dame parce qu'ils n'étaient pas mariés officiellement. Yo la télévision casquette ya première dame. To banda motuna ya yambo yango wana point. Babala yo mkolonini. Photo ya muninga yango. Photo ya muninga yango. Bolingi buzoba, tokene na buzoba. Tokota na bino na poubelle. Bande go bolimbisa. Photo ya muninga yango. Tala mwana mwasi jeune. Encore jeune. 2000, soki 5, soki 2004, soki 2006. Tala comment elle est jeune, elle est belle. Devant nous tous. Yeyo. Ya yo photo aliba les wapi. Avant to bandako discuter nanou. Pero alien bongo. Vous n'aimez pas la première dame. Bozuba no wana yaba. Maman yambibi so bien. Ok. Ok. Je vais justifier. Puisque vous avez dit que j'ai bouffé 5000. To discuter, n'a justifié 5000. Photo ya muninga yeo. Tala moi si kitoko. Ventre plat. Sans BBL. Awa BBL takati libumute. Yayo, tout le temps na Bruxelles. Tout le temps na Bruxelles. Yebisa biso. Tokei na poubelle. Tozo kene na poubelle. Bimi sa photo ya libala na yo. C'était qui était invité. Avant de discuter. Parce qu'aujourd'hui, oyo vimbi selibiso longyoso ko vimba. Première dame. Ozali makangu tozali mo salibala. Na abala yo wapi. Abala yo wapi. C'est bon d'envoyer les gens pour insulter les autres. Je viens vous donner les résultats d'une enquête qui arrive. Dans l'arrestation, il y a moi, Mobali Oyo. Oyo nani. Na tchabuloka mama na bunoko. Moi, na Mobali Oyo bakanga kia ona. Ba Mobali bakangi en Espagne pour la drogue. Les docteurs des ignorants là, combien? Eric Mandala. Est-ce que vous savez que dans ces dossiers-là, Denise Nyakeru et Abedachou sont dedans? Est-ce que vous savez que les images qu'on vous a diffusées, soit disant que ce sont les images de l'arrestation d'Eric Mandala, regardez ces images-là de part en part, vous n'allez pas voir Eric Mandala. C'est un montage. Mandala a été arrêté pour autre chose. Je viendrai vous dire, Nyakeru et Abedachou sont dedans. Maman, on n'a pas qu'à Djouma. Maman, on n'a pas qu'à Djouma. La TikTokeuse, la Denise Nyakeru. Je viendrai vous dire, je n'ai encore rien dit. Bokoyoka Makambo. Nyakeru. Non seulement que Nyakeru est ami à la TikTokeuse, mais Nyakeru a comme camarade Yaba Abedachou, camarade Yaba Eric et dans l'arrestation d'Eric Mandala, mes caméras sont formelles. Je viendrai vous détailler les éléments ici. Prenez... Bon, ça va tranquille. Ça, c'est la République des frappeurs. La République à Miyibi. Bayenaki Moyibi. Ils ne comprennent pas qu'ils sont au sommet de l'État. Moi, si à Mokozi Mboka, Azoke Nosala Bakop. Bakop a commis coopérante au sommet du pays. Camarade de Babé Dachou, il y a Eric Mandala. Moi si ya mukonzi ya mboka. Moi si ya mukonzi ya mboka, bazoke ndoko bimisa ba foi sinaye. Incroyable. Antoinette Sassou en face, combien d'années? Janet Kagame, la dernière fois j'avais dit Yvette, combien d'années Janet sur Janet Kagame? Combien d'années? Ça c'est l'image d'un pouvoir qui ne mérite pas d'être là. Ba frappeur, ba miyibi, ba tout basala eloko morote na vie eloko malunga, ba se retrouver comme la mystique à fourmi au sommet du pays. Et ils veulent nous intimider, nous on leur dit la vérité. Ils veulent nous intimider nous autres ici.
Comme si Batata na bango, bango que Congo, c'était bien pris. Ngai Pérou loin. Ce que je disais à ce petit Mouyaya là. Félix et les Ndaïwel, ils ne m'ont pas fait peur. Toi, Mouyaya, toi. Mouyaya, yo, tiens, Ngai Pérou loin, yo, Mouyaya. Nazo yela yo, c'est là. Kanga loketu. Oko pensa mbongo na ba media ba kokoma ngai nga moko bino nyoso. Seul contre tous na télémeli bino boy. Et you le neto bana chasse et you le. Pensa ba mbongo. En passant, il y a une fausse première dame qui trône dans ce pays. Maman, au Balakan, photo eza wapi, nani alia dot. Ngolo ezara yango. Publier photo kaka. Donc Ngolo challenge ezaka moko. On a la première dame. La première dame c'est défini. Une première dame est l'épouse d'un président de la République. Yo a première dame. Photo eza wapi. Au Balakan, nani alia dot. Publier la photo pour si ça biso. Ce que ça dit. Aux première dame, aux première makangu de la République. Allez, bon week-end. Oana Denis Nyakero mema bilamba na Sacha Rambo. Tapoter la famille. Na Sacha Rambo mami ki bilamba. Denis Nyakero zo makasi na kosote fenêtre mwana mwasa na bomo ne bongo te. Denis Nyakero zo makasi na kosote fenêtre. Mwana mwasa na bomo ne te gangi ya filme mwana wana. A sauter fer amoni papa azola na te. Papa azola na te amoni kaka. Abengi ya fach abandaki ko benga à l'époque ya fach ba Denis Nyakero petit petit beto sachet. Maman sauter fenêtre ne zalaka libala ya kala. Bobo tani ka soki libala na biso signal zalaka siffler. Oyebi fiancé no azana mukongo ya ndako. Fiancé no azana mukongo ya ndako. Denis Nyakero sauter fenêtre ko kende na libala ya fachi. Si ko so mata Denis Nyakero sauter fenêtre yo. Première dame na biso aza bien. Après comme koloba première dame na biso aza rwandaise to asime. To asime aza rwandaise kasi mobali na aza congolais. Président na biso aza ya mwana mobali. Kombo ne fachi beton. Président na biso aza mwana mwasi te. Président na biso aza mwana mobali kombo ne fachi beton. Président toza na président ya mwasi te. Tondimiye. Na ki rwandaise na tondimiye. Te na usango te babeti. Kosi kate ama dede. Oye, ando tumboro de. Kosi kate yo a maman nation. Va bien. Baza bien. Makambeleke bele batu bazoya bazolo baba olo balimbisa ngai. Na mutu na yeke na zukisa ki olimbisa ngai. Traumatisme kaka. Te esia. Na sali soni ngambe na ngai. Te bosana na mambo de seleki. Na mona ezanga boyi. Za makazo se. Na place ta si bien. Maman n'a comprendre te ko finga pe le kaki. Ba débat musu to saka na RDC la comprendre nga ngote hein. Bon. Maman Olive na Denise Nyakero nani première dame Malonga. Est-ce qu'on est à tel comme de photo loba ya ta bino moko boloba boza réaliste. Maman Olive à terme kolomo côté à salisa amel numérique moko ba finga ba tuma bo salité. Izarati.
Maman Olive atika le sala armée numérique monte ba kabola bana Congo ba bana ko finga muto a contredire ba monte po ba tout muso ba comprendre que tant peuple azo ko contredire bino tant azo ko saba vidéo contre gestion na bino eza ko aider bino bo sala makambo bien et net bazo pesa bino ba idée banzele zate go carte d'identité bo comprendre a peuple a besoin carte d'identité a besoin nzela mais bango te bango soki ko contredire bango na likambo ba 8 ans na bango ya routine de l'armée numérique pour ba finga. Maman Olive a salango. Maman Olive ata mukolo moko. Tout le monde a ba voice na. Tout le monde a te. Mais abino tout le monde. Maman Olive a sangana ba fille mo ya kingabwa te e ba fille a paka juba o ba ya ko expliquer Maman Olive que aluka ba to ba fingila yi. Maman Olive a salango te. Tous a réaliste. Tant au comparer incomparable. Tous a capé batu. Tout ça m'a ramené un sentiment parce que toi, jalé l'auto, Luka, bah, c'est biso Mickey, tout, bah, bête, biso beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Maman Olive a kabola batute, hein. Maman Olive a tika kabola congolais, non, le bango, azati. Bon, traitez de tout ce que vous voulez. Mais Maman Olive a salangote. Maman Olive a battu na simata au tinda batu. Ok, tu y bisa kinganya fingaye. Tinda banani ba fingaye. Non. À cette armée numérique, à panza ba congolais, à tinda ba finga bat mambo salité. Maman Olive a initié batu. Tomona makambo tomona na Kabila tomona te tomona nya mona sera Kabila tie commentaire na yo na page na yo batu ba yeba banjo finga yo na mona ngo busco bo comparer comparable na ndeni bo comparer comparable na ndenge ni Maman Olive akokana bango na nini baleki Maman Olive na nini bozala pe batu ko oh excellence c'est ça mbonga ni na batu mo bazo so masoko ya kokwa hein kolongo ba nye na batu mo bo bazo ka basuki na basalama tonge bazana na nini ya boye na mbonga ba congolais bo yiba bozo ba miette bozo boti la bana bona poto en passant bana ngo c'est là c'est basé derrière comme 7 ans ya pouvoir au bazui ce que basi ça va classe bozo ba savante et kinde bazoba basi ça te pour aro to ngato monde bobim ça va gouvernement na bino bo nommer bango ba ministre pour ba acquérir quand même connaissance à bien international ya libanda basi ça te hein dans 7 ans on va tanga na mon katilelo ba ça ni doctorat ah d'accord bon en passant les sous oh Maman Olive a kokani sona nani o kingani boaleki Maman Olive et bino wanko pour comparer Maman Olive na batu soupi ata to lo bana bisote to za réaliste un mot conséquent to ba mamndenge za to bena ba kongola solo et pour comparer Maman Olive na bangote o ba sendi bangamba Maman Olive a niveau bon mona Maman Olive a abimisa ba scandale ba saka ba 400 000 ayeba poso ya congolais ya mo lipe ya 200 francs yango mo makala 500 fois ya la ki po Maman Olive azo kipe ba sac extravagance abuzo bate ba montre à Rolex et Mathieu Kitite Maman Olive ebe ko za les pieds sur terre nde ba bengango azaye parvenu te lokwa ba misusu ba mo na bilo nyonso ba wele la ba ozwa mbangu ba mo no ba rata ki tamba ka ba suki na matonge tamba ba sokola machafu ba koko voilà ndengeli ka donc ngaso finga no fingo ekenda bongo donc Maman Olive sala armée numérique te obomona wa bilo bomona armée numérique Maman Olive salati. Donc Maman Olive va ba limite na asanga pe ba fia kingabwa te apaka juma o ba yaka na ba idea maman te bisa bango ba finga ye te so ngo te Maman Olive alakisa pe biso te kinzambe mo ba sambela matali ko ba tol alakisa biso Maman Olive na jeune Maman Olive o sambela Maman Olive salisi non Maman Olive va vivre vraiment les pieds sur terre alakisa biso ki christianisme alukutate ya kisambela yena mobali na eme asama campagne chrétienne ndenge sengeli so nga pesa pesi a filmer pe batute asiso pe a filmer a bombi à les jours où manquer respect a publier en côté Maman Olive connaît ses limites elle connaissait ses limites Maman Olive savait comment vivre avec les gens Maman Olive donnait sans filmer sans garder les vidéos pour vilipender les gens après voilà Kadombo comparable était. Elle reste unique, c'est notre première dame. Alors que maman Bobby, oh, nous saluons avec respect. Elle n'est pas comme les premières dames qui se mettent dans la boue. Oh, bah, il place maman première dame te, bah, senti mou, bah, rata, vu tout ça. Après, bah, il va zui, oh, kake, nous avons bazui les 30. Oye, nakoya, etambola, bongo sana mudimbi. Abanga kanzambi, bah, tiens, so ba batuti. Bah, kota mabile, zo le talana, c'est bon dimanche chez vous.